makele belé nazoka makelele makimte tolingi naso makele te o même makele belé bo salana tozaka na événement moko boko mbouye bisote famille bota mobimba tous les fans de maman Belleville muto mbouye biso azati tozaka na spectacle kaka moko le 29 il y a 3e mois na 17h na showbiz selon MK alobi aye pona ko filmer Belleville aye bi même pas bino boza on a pe azana tina na bino te mais ko mona bo monie bo bandi ko attaquer dipine tout ekota pour combo na yo nde ba tie likolo na ya na 7e balobi ki 7e baga nde muta betaki MK yo na no dipine ozaona yebisa biso zaki ndeni bon tous les fans ba o balingaka dipine tout ekota ba o balingaka maman Belleville o balingaka 7e baga na lobi boye événement problème wana est passé ki ndenge ni voilà biso tozaki matanga tozaki na émission tozosala émission na biso appel ekoti ba biso ke bayebisi biso ke papa Richard akufa ngadi pine na kosate voilà tokamata ti ba motina selemba we wo boyoka histoire ngana ndenga na o expliquer bino botali mwana mwasi moko boye MK oza tina te oza mutu munene lokola mbodi nzambe MK na oyo bana yo oza mwasi MK oza lisoko lokola lisoko mwana popi Jésus MK nga na dipine komona nga etute kota MK yo telema nga dipine na telema okutema na nga te MK tosala jeu à part aventure à part MK yo faut moko ozala mwasi ata lelo soki 7e baga lesbienne akolinga mwasi lokola yo te te toso MK oa bien te yo ebinga te boye bango no sekiri na bango bafala boye binga nga sa ba black te moi li basaka ba black na bino buzuba na so boye na bo fingi mutu cha ape bokute bovandi nga te nga to kuta to bunda makasi donc tango bika de dipine wana kanga makofi oka ozwaki wana wana sana le premier épisode ozwaki wana ka été abi oka tamukete ba pesa ngana yo MK mutu azala te cameraman ka ba rozala ba pesa ngana yo ba fungola biso terrain non petoka likofi moko osumba 7 nie ya mubesu 1 2 3 4 5 6 7 nie bambuma yo binga te attention est-ce que bazolinga attention cette Oh, fois-ci azate na o bano tiko beta bino moko na moninga na bano beta bino mo obe muto azo simba komba seti na bano beta bino moko mama nanga soto kutani kanga makofi mama ngakute yanga ratarate bino bolobaka menga ratarate nga ratarate so tato bomana ngana bino na tobo na kuti obo yo mto finga seto beten na yo la police va zwa biso na yo avant la police azwa ngana yo il faut na tiko na elembo ngana lobi bon cette fois-ci to betana tant to betana ponga so na bloquer yo o mani maboko ko molenga moni na olenga soki na bloquer yo obima te kobima o obima le temps nous faire ozwa biso tant le temps ozwa biso na biso sikoba ne ba chiffre obima boya nan soki moko na kati musunte na mele makina te c'est que ngana di pinete pourquoi on dit comme ça mutu mutema mabe yo aussi le comme tout le monde MK on a style bien te pour son élément pour élément on a senti moi à sali qui nous mingi à sali ba film mabe trop à sali qui nous trop donc on a eu à tini ba vidéo c'est ya makolo trop na poto pour batine les bongo mabe les yo ça moi si voilà na bien yo mwana mobali oyo ozana na santé bien te o kibutu na alo bana yo o toucha cette mingi na lo bana o te binga na calcula côté ozana kibutu zona pues zona souhait santé na kibutu to ibu soki ibutu ah d'accord continue on continue on comprendre na comprendre on a tchana ka bango kati on comprendre na comprendre zona souhait santé na yo santé na yo na neza na ba problème
oko kene tele ba INRBT oko de partout ba salo examen pour les yo va na réseaux sociaux au fond la mbanga na yo au finga 7e au finga Belleville Seigneur santé ni sandini yo yo to bité 7e baga c'était à moi ce qui toko est-ce que ibu tu va coûter na 7e bout est-ce que vous en avez facilité boloba tellement moi yo moi mobali aux a problème ya santé boloba ta moi mobali on a problème ya relata chapeau bien on a problème ya chemise qui butu yo ya pas Belleville o ya pas Belleville o senga Belleville mbongo apesa o bala moi site ma meilleure révélation bi minzambe Belleville bani afinga ote abi na yoki merci boya bi français te na fingi na bino nyo surtout bozo tanga komba Belleville fingi boni na fingi bino bibeme na bino bino bozo tanga komba Belleville bela komba 7e baga 7e baga sala succès ti la na kombo bino balanda bino te 7e baga balanda ye population bino balanda bino te yela kesanga tina nini balanda yo la kisanga atana veni nini ba star po ya porte ndako ba star ya hotel ba star nini wana oh ba za ba star ya nini ba star oui ba star ndako ba star ni ya porno oh ngako di cause des bien des problèmes te et ça le passé mais là comment est bien et comme une synonyme bino ya ngwana oui la plupart basi on ne ba telema pona 7e ba pona 7e pour 7e lala bino kitoko na tika bino na défaut donc ba sentiment na boko tika comme on était boyoka akoma ya batu akoma engagé boyoka bozo na bino bozo na bochala misapiti place où ma bien bozo bochala misapiti et kira ba lesbienne ba kira ba PD bozanga ta sens ngadi bino na mbinga mulaye na tambola kitoko na denda kitoko lokwa na osa miss oui wala to yebi na tambola ka bien na tambola kwa libata te yo MK na tali yo ndenge na bengani yo o tambola de match ezanga sens aga lo ke eloko te ya boko ngoninga na obima mutema mabe na komba seti mama na bokeba on no bana yo MK na bina yo na oluka dress no mama nanga na betolo na po na beta na biso ko so oza mwasi MK ya matanga te dipine wana matanga ya te no ça spectacle moi so ka ba kundika ye parce que na obanda de bitu ala tante ya ko poussa paiement na bino papa samino makamba parce que aza combo ba bi 7e baga mutabeti MK 7e baga so abeta ke nga boma ende oui pour 7e baga et puis ayebi ye pété amonelewa est-ce que 7e baga zala ki na place wana of yo MK bo finga Belleville au finga Belleville maman na tele bando boza mal éduqué donc on nga dipina da oui na finga na ko finga yo mais na ko finga maman na ote quel que soit to finga na réseaux sociaux mais na ko finga jamais maman na muninga quel que soit niveau parce que éducation ça et que c'est ni na ko finga maman muninga te mais bino yo MK yo eloko uchi kolanje te e kwei na se bou eloko mo ba bimisa na maya mobilité e uchi kali kolanje te e kwei elobi ke elo ngai MK te loko yo au fond na mbango loba Belleville camarade na dipine tout kota na komba bien na ndenga nzambe oka yo MK po yo bati de $100 aujourd'hui belle munene de belle ba fiba na ba politaire nyonso baninga na bino ba journaliste ba fiba mabele baninga no basi ba fiba mabele wana nyonso $100 po ba pesa o $100 wapi combien $50 pour bâtir $50 il faut que ça m'a bien oya salité wana et vendre na soutien bien te pour nini balia ce qui fait moi ya bolia na combat de yoka bino bolia na combat d'Avina bolia na combat ya des mers bolia na combat des mers bolia na combat ya Belleville bolia na combat 7e baga non ba yena ko mama bango te balia ko mama bango te to balia on sa na famille bo to balia na 4 combo bolia ka babi ke fin de mois to fingi ba oya to ya
ya na pesi bino devoir ok oyo yebi ana ba problème na santé na ye ke hôpital yo moni to bazoba bozuli kamano bosombi boyebi kuti ndenge bandilaki te imbécile à mwasi yo igeo mwana mwasi oyo azanga taille oyepe ofukamakiti ovandi okoki koloba nayebi oui nayebi so kaka nayebi soki yo nini emika nayebi so bima na pe so 48 heures soki na koti na kutu libanda na bwako na se okendeki te okende na pete okende omachi otyaki ta i o ate mais okende osala ekira ya bamama moko ya salite oyo baspira bovandi boyosi na impact te bokomekela bana mike miki jalousie wana solution nga na ye tu te ekota nzoto na mare ngai ngai yo oza bien boye zwa ngai bozwa ngai na na cancer te na kingo ezongi awa te jamais na cancer na tolo te jamais na kongo na ngai yango nazomona yango impeccable makolo naolongola pantalon nalakisa bino na nduta te te naolongola nalongola nazolongola nalakisa bino nyonso wana otema na nzoto nanga te naolongola nalakisa bino ke nazanga nduta na nzoto kitoko na binaka bale natika mutu to yebi mpenda dipine nde ezala zela te nalakisa mpo nalakisa bino ke tala bino balobaka pamba nga nasaka action boye na mile nanga navanda botuna dipine babisi bakobisoke nasasaka bato bajete nasasaka bato bajete mais na vidéo ne bevi azaliti la vidéo ne tomoni bevi pesa vanda abi afilmaki te mwasi alukuta mwasi moyibi yo emiko oyibaka mibali mbongo mwasi azanga sans moyibi yo emika mobala to koboya yo soki jour nini mobala alinga yo mobala poto emika mobala poto alinga yo ovanda mobala poto akosaki kosuba oyiba ye $50 o révélation tala oyo obengaka nga na journaliste ya moyibi télévision aya kovandela koma peut-être ya 7e baga bena koma dipine yanga kutu bokozika munoko bopena moto nga na koya tina bapota obeti pe bango tala ekiri moko boye bana mibali wana bosangana ekiri boza masoko na bino ezobimisa batufini bozala nanu ntango oke na hôpital bomela baantibiotique poni ekomi ntina niveau batufina boza basi te bozaka mibali te bozaka basi parce que oui po soko oza mobali okovanda kota oloba nono okozwa charisme no eko mobali wana nani nazoba général bino tout bango tout ok na comprendre Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Voilà. Chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'ère à laquelle vous allez nous suivre en ces nets moments. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi pour le compte de votre analyse. Voilà, moi de la femme, mais moi, Yaba Maman, le 8 mars, journée internationale
de la femme. Je suis en panne, comme vous constatez, je suis en panne. C'est pourquoi raison pour laquelle vraiment on appelle ici bonne fête na ba maman nyonso bazola nanga maman nyonso o bazalaka wana pona ko soutenir ngai. Vraiment bonne fête na bino. Bonne fête à Sandra Riziki. Vraiment bonne fête à Sandra Riziki ton lobby. Sandra Riziki. Bonne fête à toi. Bonne fête à la maman. Maman Claudine Bawete. Bonne fête à toi. Bonne fête aussi à Eldine Mikebi. Bonne fête à toi. Bonne fête à Christy Vignota Amundala. Bonne fête à toi. Bonne fête à Linda Kenzo. Bonne fête. Bonne fête à maman nyonso. En tout cas, naza pena mwana moro oyo akamba mina ba maman esika moro na ba maman. Je suis passé sur ce plateau. Je suis avec Dipine et Tuta Ekota. So na oloba et tout ekota na loba on a kimia po esengaka bato ba nga mususu ba comprendre que tozana Dipine po soki bazana ba thermomètre te ba kozala na ba tensiomètre po soki tension ezo mata azala na mai soki tension ekitaka azala na mungu pembeni po Dipine aye. Qui a frappé? Nani a beti, nani a koyaki, nani a yaki ko créer buzz. Nani lingi papa Richard Mouko côté, nani yaki juste pour nous créer buzz. On va en parler avec Dipine parce que bon kaki TikTok et Hindi, YouTube et Hindi, mais la personne mieux placée yako expliquer biso c'est Dipine et Tuta Ekota les Kangani ya 7e bagarre oyo tozana ba respect et belé et pas 7e bagarre. Voilà, je suis avec Dipine que je dis déjà bonjour et bienvenue. Hein? Bonjour. Boni. Ouais, santé très bien, Naza très bien. Moi, kosu, hein? Oh non. Et puis quand Mboula, le crie par le Mali, les bêtes Mboula, les bêtes ma casse, les bêtes sous le ton ma casse. Donc voilà. Ah. Ali, Luana. Nous autres, ils ont un kimia. Donc on a un l'aise. Donc je viens de l'aise, donc kimia. Voilà un mot. En tout cas, ma bonne fête, famille Bota Mobimba, ma bonne fête Nabino. Maman Nabiso, maman Belleville, la patronne. Bonne fête, hier, parce que Psycho Zali. La Bossanité, 7e bagarre star. Bonne fête, Psycho Zali. La Bossanité, la Bossanité Biakazanga, la Bossanité Maman Samira, la Bossanité Jemima Ibele. Ma bonne fête, Psycho Zali, vraiment. Je me rappelle bonne fête. Ah, attention, on compagnie de maman, bonne fête. Pour nous en panne, hein? Oui, on en panne. Au salé, hein? Voilà. Donc, bonne fête, vraiment. Na tous les fans au Balingakanga et tout est côté, vraiment. Bonne fête, Nabino. Voilà, bonne fête, Nabino Nyoso, Malobaya Dipine, Tozana yo, avant tout côté na Makamuso, Sunde, Toyebibiso Nyoso, jamais tu rata par rapport, il y a promotion, on a beaucoup plus pour la promotion, il y a Bella Production, tout le monde qui porte et Sili, tout ça ce qu'on a donné. Dans le Bakarake, Makele, Belle, Nazoka, Makele. Makite toliki na so makele te o me makele bele bo salana to zaka na événement moko boko mbouye bisote famille Bota Mobimba tous les fans de maman Belleville muto mbouye biso azate to zaka na spectacle kaka moko le 29 il y a 3e mois na 17h na showbiz en tout cas rendez-vous na biso ezakaka na showbiz Nathalie Batumususu Bazolo Banini ke est-ce tokufeli ozo kopana balobi bokufeli il fallait pas boza na spectacle et ce spectacle ekozala kaka na showbiz oh wa moyina be ma Belleville oui yoko banini ke tozana matanga spectacle ça la maté tu es malade. Ah, bah non, pas malade. Je suis malade. Nani. Donc, à ce spectacle, il a été. Non, baza bité mama be parce que ba que showbiz soza monté au kofuta kuna te. Jamais au kokate. To so nga clair. Donc tu vas mona tous les fans de Maman Belleville, ba o balingaka Maman Belleville. Bon moni nungu bazola bana ba réseaux sociaux, ngai de Dipine tout ekota ngai. Ye wana. Oui, yango to. Alors boké bana komba 7e bagarre. 7e bagarre za camarade na binoté. Oui, parce que ça star. Botier na minati pour botalama. As a star. Et puis Maman Belleville, as a star.
pourquoi bozala soko likambo qui est kaka il faut mocha Belleville mocha 7e basala binoni parce que moni ke basa bate toile oui basa bate toile et toi na bango ngengaka yango bamona avant ça likambo fona simba bo so na simbi 7e te na simbi Belleville pour bike e pesa nga makambo pesa bino makambo yango mona ka chaque fin de mois boliaka baliaka na kombo na komba 7e baga na komba mama Belleville mais bino ba ça ba kombo na bino mais dipine iloko toyinga toyi liwa ya papa Richard Mukoko si koyo showbiz eza confirmé que showbiz eza le 29 oui showbiz toza na spectacle na biso na showbiz le 29 mars na 17 ba bien so silaki oui ba bien so ba ça tous les billets silaki et puis ba sali sous billet de ba billet zali o silaki ba ça sous l'homme sous vraiment spectacle na biso ezali bon la na nungu ante spectacle na biso ezali et là au moment na lo ba kaka ke au moni manga kotela babokela onka toujours libanga peut koya mais Belleville okoya te comprendre Belleville zaka likolo bango nde ba okoya voilà bango nde ba kokoya dipine en tout cas lelo toye exclusivement pour na yo par rapport ya ba nungu ezoleka na internet par rapport ya makambo ebimaki yo noza mieux placé ya ko expliquer batu nyonso oyo bazolanda biso MK aye place bino famille bota bovandaki boyaki kolela moko ya bino papa Richard Mukoko aye selon MK alobi aye pona ko filmer Belleville aye bi même pas bino boza on a pe azana tina na bino te mais komona bomonié bobandi ko attaquer dipine tout ekota pour kombo na yo nde balbatie likolo na ya na 7e balobi ke 7e baga nde muta betaki MK yo na no dipine ozaona yebisa biso zaki ndeni voilà na pesi mes condoléances na famille ya papa Richard sta vraiment moli moneza na kimia voilà donc famille ya Richard vraiment courage parce que tozoka ba les on dit ebele batu bazoloba wa mikolo wa banate avant que le likambo na réseaux sociaux faut le makambo malamu réseaux sociaux basala ngo ko pesa information ya bien voilà mais la lelo nazo mona batu mususu bazala les réseaux sociaux ko pesa information ezanga tina po ba yeba le kaki OK ezanga 10 botalanga bien ezanga maman Belleville tozuna papa Richard abilité OK bazole batebele be Richard akufi yo na fingi na bino nyo surtout bozo tanga komba Belleville fingi bango nini na fingi bino bibeme na bino bino bozo tanga komba Belleville be la komba 7e baga 7e baga c'est la succès ti la na kombo bino balanda bino te 7e baga balanda ye population bino balanda bino te yela kesanga tina nini balanda yo la kisanga atena veni nini ba star ya porte ndako ba star ya hotel ba star nini wana oh ba ba star ya nini ba star oui ba star ndako ba star ni ya porno nani nde ya porno o batu ba yeba ba star ya nini tala ngala 10 na tout ekota na banga nzambe mutamokila bang sangate mutamokila bang sangate ngala banga nzambe ngaso na kani so tokuta to bunda na bet ngana betaka et puis ngana boye na mutu baleki na presque ba o bala na ba so bala balias OK na micho mutu kote na ngaka izaka nzambe alors cette baga ana tante ko pousse paiement na bino papa sa bino makamba parce que ça combo ba bi 7e baga muta beti MK 7e baga so abetaki nga boma ende oui pour 7e baga et puis ayebi pété est-ce que 7e baga zala ki na place wana bon tous les fans ba o balingaka dipine tout ekota ba o balingaka mama Belleville o balingaka 7e baga na lobi boye evene problème wana est passé ki ndenge ni voilà biso tozaki matanga tozaki na émission tozosala émission na biso appel ekoti ba biso ke ba yebisi biso ke papa Richard akufa ngadi pine na kosati voilà
tokamata ti bamoti na selemba we na sana minishi mukete boye izo kena sana wiga ba bakoti na sana tokena ndako tokuta mama Belleville la patronne na ndako azolelisa avant la famille na famille baolela où est le mal non précisément merci maman Belleville azolela famille libota tout tozaki totikaki maman Belleville toza toujours parce que aza maman na biso tokotika ete bisika no toya kozala biso fo tozala voilà tovandaki na ye toleli na elongo boyoka histoire nga na ndenge na oexplike bino botali mwana mwasi moko boye emika oza tina te oza mutu munene lokola mbodi emika na oyeba na yo yo oza mwasi emika oza lisoko lokola lisoko mwana popi Jésus emika nga na dipine kombo na ngai etute ekota emika yo telema nga dipine na telema okutema na nga te emika tosala jeu à part aventure à part emika yo fo moko ozala mwasi ata lelo soki 7e bagabe lesbienne akolinga mwasi lokola yo te te toso emika oza bien te omoni bafoto ya make-up wana botiaka na télévision oza bien te osokoba na otaliso emika seti ayebi yo te mpe seti akotika mpe koyeba yo te yaya kolinga koluka succès na komba mutu te mutu abengani kino ezalaki ngai dipine etute ekota il faut batanga nde kombo nanga bobangi pourquoi mpo ngai nayaka na ntina baporte ya ndako nga dipine nazwaka moto nayeti na ndako na bino na quartier na bino na beti yo na quartier na bino na baluki na kei dipine ozapele makoki yo yebi nga te bango nyonso ekiri na bango nde bafala boyebi nga nga asala bablake te moi basaka bablake na bino bozuba naso boye na réseau bofingi moto ape bokute bovandi nga te nga tokuta tobunda makasi donc ntango ebika deya dipine ye wana kanga makofi babi ozwaki makasi po bazali ngai saki na nga yango wana saki na ngai na osimbanga so nabangi na pointe bato ko na pointe napesaki ma Belleville valeur parce que aza la patronne il faut na tie na promotion na ye na titre na ye oso comprendre ntango atali ngai abidi bina tika nde ezoki mwa maîtrise mpe saki na nga ezalaki na mbongo ebele omonaki yango saki na nga ezalaki na mbongo et puis mbongo wana ebele nazalaki na saki na nga commerce million na nga commerce boso nasaki mwa erreur saki wana ebungaki oka ozwaki wana wana eza nani premier épisode ozwaki wana bapesa ngai na yo mk moto azala te cameraman ka bakozala bapesa ngai na yo bafungola biso terrain non mpe toka likofi moko osumba 7 nie ya mobesu 1 2 3 4 5 6 7 nie bambuma yo ebinga te tala bato babenganga babi tala mwana mwasi oyo aluka problème pa dipine tala ngai nakobeta yo nakobeta makasi nakobeta omoi matama wana motu monene oza nango wana na obongi ekobongama na makofi aza nde motu monene mutu munene lokola mbodi mais ndenge omonaka ye na bafoto na make namona aza tina te yaya oza tina te yo kolobaka mama Belleville aza boye mama Belleville aleki Belleville la patronne aleki yo kobanda aleki bino nyonso bino tu kobanda lelo chilobi bakuku nyonso bakotela Belleville na nini na mbongo aleki na kolata aleki na aspect nyonso aleki bamama koko wana nyonso oyo nyonso bospira bospira boza na minute oyo bona actualité te alors bono bosoutenir Belleville bokoba diembe na komba Belleville na komba 7e bagarre okeba mais baboyaki babezeleka par rapport à matanga ya papa Richard mais tozomona bazoluka mpo parce que baza nini basi balema nzoto otala mama moko mokolo avandi kafa edike bana na ye apesa bangoni leson morale na mwasi na bana na ye akopesa te mais aoya kovanda na télévision aya kovanda na komba peut-être ya 7e bagarre mpe na komba dipine yanga kutu bokozika monoko bopena moto ngai na koya atina baporte obeti mpe bango tala ekiri moko boye bana mibali wana bosangana ekiri boza masoko na bino ezobimisa batufinia bozala nanu ntango okende na hôpital bomela baantibiotique poni komiti na niveau batufina
boza basi te bozaka mibali te bozaka basi. Parce que oui, pour ça oza mobali okovanda kota oloba non okozwa charisme no ko mobali. Wana nani? Nazo ba général bino tout. Bango tout. OK, na comprendre. Bonne lo bo sala ngate. OK ndoko nganga ke ndoko Yesu. C'est ça. OK ba. Ibi ofongola ba mbanga na bino bolo ba peke yo ngavu madipine na kova na calculer MK yo na calculer nini oyena caméra po ozwa mama Belleville tala ovio MK bo finga Belleville o finga Belleville mama na tala bando boza mal éduqué donc on nga dipine da oui na finga na ko finga yo mais na ko finga mama na ote quel que soit to finga na réseaux sociaux mais ne finga jamais maman la moninga quel que soit niveau parce que éducation ça et que c'est ni na ko finga maman moninga te mais bino yo MK yo eloko uti kolanje te e ko na se bou eloko mo ba bimisa na maya mobilité e uti kali kolanje te e ko e lobi ke elo ngai MK tel loko yo au fond la mbango loba Belleville camarade na o yana matanga kutu wana zela na zela ngadi bino comme na ngese salama ka na sala comme na simba kiste na kenda ba parola pour ya kiste comme na ngadi pine tout ekota na komba bien na ndenga nzambe oka yo MK po yo batino lo $100 aujourd'hui belle munene di belle ba fiba na ba politaire nyonso baninga na bino ba journaliste ba fiba mabele baninga no basi ba fiba mabele wana nyonso $100 po ba pesa o $100 wapi combien $50 po ba tino $50 il faut que ça mabele no o ya salité wana et vendre na soutien bien te MK na bimba no suka keba na koba Belleville et puis keba na koba 7e yaka pananga yaka ne pananga boye pananga c'est ça camarade noté. C'est un balai qui est tout baba. Et puis tout a été à 7e. Bon. Ok. Attention. Est-ce que bazolinga attention. Cette fois-ci, mama ngakute yanga ratarate bino bolobaka menga ratarate nga ratarate so tato bomana ngana bino na to na kutio bo yo mto finga seto beten na yo la police fa zo biso na yo avant la police zo ngana yo il faut na tiko na elembo mama bo tano tiko na elembo la to bimisa ba vidéo tout pour on a comme un niveau boy au salaki ngai boy au salaki boy pour vidéo ne soit les ali Belgique ne soit finga 7e ezali on ne soit finga Belleville ezali et bima un jour yo moni to bazoba bozuli kamano bo sombi bo yebi ko tinenge bandila kite imbécile la moisio igio mwana moisio azanga taille pe ba bisaki a effacer ma effacer o yebe les réseaux sociaux o fuka makiti on va nous rigoloba oui nabi so kaka nabi so nini MK nabi so bima na peso 48 heures so que na koti na kuto libanda na bua ko na se okende kite okende na pété okende o macho chakita I o ate mais okende na o sale kiraba ya ba mama moko salité o ba spira bon vandi bo so na impact te bon comme que la bas mikemi ki jalousie ngana mwasi so ko bien dit pina sota oui je sais na ndimi na mwasi na bina ka na za artiste complet nyoso na beta ka mbunda na bina ka ballet na sala ka théâtre et puis na molobe la Belleville so yebi sangai likona ngoso la bina ta kilote na bina boyebi nga na nduta te makwata te ndena ka boy boyebi ngo très bien bon ça na tala bo bon ça na ba poso la bina nzoto bon ça na taro bon ça na ba sena bino bon ça qui nous me belé bon ça vous avez belé la monde à théâtre les va dire Belleville be ici théâtre qui nous ma bino ça na théâtre Belleville mtatina bino salam boy bisanga qui nous ma bino sali bon mama bala batu bon linga mi bala batu Belleville mtatina bino bon ça ba age moko na Belleville
tala bato yo okoza pe mwana moke te pe osalaki nduma mingi okomi lokola eloko ya pema ngai oye na ye oye ngai na ye ngai nkoma na ngai eza etute kota na oya na ye yaya cette fois-ci l'état nde okanga biso amukamata tosamba l'état azoba te ngai nasakanaka te nga moto obeta nga asa kufa oui mais même ka balobi boye msusu lelo boye obandaki kozwa moto wana ofungula olobana bango parce que monaki mwa ba so bokutani boye omani bato nyonso bavanda na bango bayebi nga bayebi ke dipine na nga na bo bokosangana 10 ata bosangana nde boza wana nga dipine tout ekota bovanda na commune nini bino nyonso nde boza wana nga na nga moko boya bosangana kelelo tosangana dipine tobeta ye na nga moko na pesa naza na minicho boya nanu soki moko na kati musuni te na mele makila te seke nga na dipine te pourquoi balingi okomisa mutu motema mabe yo aussi lokola mutu mo mk oza na staya bien te poso elemba po elemba oyo sati mwana mwasi oyo asali kinuma mingi asali bafilme mabe trop asali kinuma trop tolo na ye atindi bavideo ya se ya makolo trop na poto mpo batindele mbongo lelo yo oza mwasi belle-vie totali belle-vie oui nanongo aleka na berere te na bomwana mutu tu bino kuti le passé na bino kuti eza ya soni dans le passé na bino ya soni comment l'exhibien esali nini nga kuti cause l'exhibien eza problème te eza le passé mais lelo akoma na ye bien ekomi ne synonyme bino yango wana oui la plupart basi oyo nyonso baotelema mpo na 7e baloba mpo na 7e mpo 7e balala bino kitoko natika bino na défaut donc basentiment wana bokokotika kombo na ete boyoka akoma ya bato akoma engagé boyoka bozo na bino nde bozana bocala misapi place oyo mabe bocala misapi ekira balesibien bekirira bapede bozanga ata sens nga dipine na mbinga mula ye natambola kitoko na denda kitoko lokola naosala misi natambolaka bien natambola kwa libata te yo mk natali yo ndenge nabengani yo otambola demarche ezanga sens nalakristo mwasi ndenge atambola ndenge adenda soit disa journaliste ngai dipine nayibi otambola natambolaka bien et puis nana masoko na nga na kolinga ngo jamais que natambola nanikisa ngo na désordre yo mk otala lisoko lokola mwana popi tala lisoko no eza boye ezanga sens nayebi te basa bibala poto botalaka na basi nini yango bokoswa bamik baomona bino batie no soki makeup soki bamake-up omoni mwasi te belle-vie avanda matanga azolela sans maquillage avant dans le sami maquillage azolela à l'aise lelo yo obake belle-vie tela balataki tu es malade alati robe ne bien akangi foulard ne bien oh leti ezali mabe belle-vie aza na mbongo me andimi akende pas Richard Makolo abi te nazala bandeko na nga théâtre tala mwana mwasi boye belle-vie aza komikitisa ntina non bonga te bino belle-vie nini afuti morgue na sana ake na ye na 51 bambome eza matalana te omoni belle-vie mpo afuta mbongo matanga omoni bato bakufaki na baeste wana ebele oyo basoda na biso bato ebele matanga batiaka na bamorke wana epuis bato mosusu bakufaki baprisonnier batiaki yango kuna vu ke ba Richard bazwi matanga na ye aza star batia ye kuna epuis ndenge alalaki 2 jours akufaki kuna bato bayebi te eyade ya mabe siko soki batikaki ye kuna ti lelo ndenge bango bakundeka mbala moko peut-être tokovana na ye tongo lele te bango bazwaka bango bakundi sikoyo mama belle-vie bapesi papa oxygène ozo comprendre bayebisi bango ke matanga ndeko na bino soki bovandisi yango awa ti bokoma bosala yango 2 semaines te parce que ese ekobe ebeba
bolingo ba témoin belle vie atali pe bolamu oh Richard sa famille botate Richard sa famille botate Richard papa Richard aza mutu nyoso aza yaya ya belle vie aza nde yaya belle vie a continuer pe ba idée ya musala ya tisse comédien a continuer pe et pas belle vie photo moni pe ba vidéo ngai pe ni pine belle vie azo ba yem ta yebi belle vie bien depuis bon moi oh bonga na kosa azo le même na misu ya belle vie ngana kosa pona ni biso tango papa Richard wana kutunga na bandi tete sika papa Richard azo iya azo pesa banini ba 7e baga bazo tourner au moins la 7e baga sana bo kene bo ozo comprendre voilà biso tozo tala papa Richard otinda ngaki bine kene bo zonga bo biso to mona na tourner pe na bango kuna na tourner pe ba 7e ozo comprendre voilà aza maman Bellevue atali yaya oyo bazalaka na ye apesa ye courage kende liboso lelo Bellevue la vie mwana foko yoka Bellevue ayebi pe famille mobimba yaki na famille ayiba kasi bayebi Bellevue bayebi mais babi kopesa na ye wana za matalana mama siko batika mutu apola wana iya aza na mbongo na maboko akende nango kemelongo wesa mabe tolinganaka po tosalisana quel que soit niveau nini maman Bellevue ato finga kelelo o cholaye mais so oza na passe ba o senga o pesa yo batu mususu boza awa bo fungola mbanga bo loba Bellevue bo vani na poto kuno bengi Bellevue ma Bellevue nde naza bo tindela ngai mbongo mbongo bonane bana balia bana bazana eloko te mais au sein de réseau au vent de réseau sociaux fini Bellevue so yenga na otanga komona na otanga komona révélation pour mona ke c'est solo na otanga komona ama mwasi moi miyebi dede tokende voilà na bien yo mwana mobali oyo ozana na santé bien te o kibutu na aloba na yo o toucha cette mingi na loba na ote binga na calcula côté ozana kibutu zona soin santé na kibutu to ibutu soki ibutu ah d'accord continue on comprendre na comprendre on a tchana bango kati on comprendre na comprendre zona soin santé na yo santé na yo na nezana ba problème oko kene ba inerbete oko de partout ba salo examen pour le yo va na réseaux sociaux au fond la mbanga na yo au finga 7e au finga Bellevue Seigneur santé ni sande nini nyani dipine obana tete ya nini kala bana tete ngo zwa nini yebisanga omoni kimutema mabe yango mona okeli bosute yango zo kauka kakaka na loba na yo ngala dipine ngato to kutani bo sangelo te mama o sangelo te cette fois-ci mutu nyonso azoya mpona setinga na ofinga mama na ngai naloba mutu tu alors soki esenga leta tosimba leta mutu osimba biso ntango leta osi parce que tomoni ke tovandi okomoma bato baza bazoba na yango aza zoba na yo mutu azoba na bino te bomoko bomona Bellevue aza nani oyo bozofinga ntango nyonso otala bato mikolo oyo bosila kala ngana lobi cette fois-ci tobetana tant tobetana mponga so na bloqué yo omoni maboko leka komolenga moni na olenga soki na bloqué yo obima te kobima oyo obima leta nous faire ozwa biso tant leta ozwa biso na biso sikoba ne ba chiffre obima mama na ngai ona loba na omoni atangi mama na ngai na kati ya na chaîne émission no sa ngaso na bino sala yango erata te erata te yo okende kofinga yo tobi te 7e baga c'est à moi ce qui toko est-ce que ibutu ya bakute na 7e boy est-ce que vous en avez facilité tellement moi mobali oza na problème ya santé on a problème ya kolata chapeau bien on a problème ya chemise kibutu yo ya pas Bellevue oya pa Bellevue osenga Bellevue mbongo apesa obala moi site ma meilleure révélation bi Nzambe Bellevue albani afinga ote abi na yoki merci boyebi français te boyebi eloko loka zela te
boyebi yango te tant moto biso zela zela alors yo sali nini oke kosala matana oke kuna obani yo vandi okomo finga Belleville na yo ka na tala ko ndongo finga 7e na tala ka yo na loba eloko te na bikeba mama nanga na domine na kati émission mama na tala na sikoyo on a lobi ezane ngadi pide et tout est kota soki bozaka ba deux fois bokosaka ke boto boza bibali bobeta bino magodo na masuba masoko dipine na bibo keba dipine ozoloba mabe ngamoni nga caché na ngai na caché bina caché muzoba te nongo dipine o tout est kota na muzoba te na muzoba te ngato o na million nga na fanda jamais wa biso ke dipine balaki na tino jamais on sait que depuis ma fille qui m'a bien la mutumo bo nani kasi sala la bino partout na bana groupe bembe na bino o moninga bo keba na komba set na komona na komba Belleville iplusili ki bundi ni nzambi na ya boya ngalo ya na za pe na rozala sikota ba okanga biso mutu be biso ne bima ba tu ba leta oyeba nana bandaki Podi pine aya. Yo MK yo. Yo ebi ke ofinga Belleville. Ofinga tata Belleville. Ofinga mama Belleville. Ofinga Belleville. Ya. Yo kata soni. Et qui est na bilonio so tuana ba yebi ke pesi Belleville azali ba ko so Belleville image te point nini makele le ko sala. Mais yena muto ba to batina ki yo. Ya yo bika ki posa ki ngeza na bon. Na mbongo makasi kasi choma na ngana bomba na ngana songa tala ngala banga ke loko te onga bino bolo bakapamba na saka fake na saka action boya mille na ngana vana botuna dipine ba biso ko biso na sasa ba tu ba jeter dipine ya lo ba ke na sasa ba tu ba jeter mais la vidéo ne be zalit la vidéo ne to moni be vi pesa vanda ah bien filmer te moi ça lukuta moi ça moyibi yo emi ko yiba mi bali mbongo moi ça zanga sans moyibi yo emika mobala to ko boyo ce qui joue nini o mobala linga yo mobala poto emika mobala poto linga yo o vana mobala poto ko ce ko suba o yiba $50 o révélation zambi tala o benga kenga na journaliste moyibi tipi nous aurons makambo pinta yo arabake na moni bango yo ndo za poussière na ngo kenende demarche ya demarche yo tamala ngadi pino tamala na tala mula yimuna mbinga omuna demarche na ngati sorte de demarche na loko to atindikati ya bi bala poto batala nanu basi bako sa bino na capté atine video nga tambola basaka be biso ko telema ya ovanda moko na kopesa devoir to saka be émission au téléma vamona tena bino masoko lokola bana popi dipine place au modo so bebisa na so sanga malu nga ezanga dipine ezanenga mutu na beta ki ezanga a 7e bagage o affirmer yango ke ezanga beta ki Belleville camarade note pas au téléphone na yo oyo ko zo Belleville bana makolo o matisa e buta bato balbani ba milobele ya Belleville bazalaki wana batiko po bima alobi ke yo beta ki était pe o koka obeta été o sa ki kaka moi ba réaction na ko beta ye o moni emika na lo bana wa moni muto atindo ba koso na muto sa na émission wana azana problème na des fois ana problème na masoko ne wana amelela ngona ba antibiotique emika muto ba sa na émission nzambe na ngai nazusa soki balongolaki yo kuna na chaîne ozalaki mpo nini obebisaki chaîne na kidefo yaya nayebi na ngai yo te peut-être namona oka na 7e baga na ngai nayeba yo te na ofingo mabe na mwana na monga nayeba yo na ofingo makasi otelemaka no mpe bien te yo moto osaki émission na MK otelemaka bien te okosa kovana kolinga basi ebele bamona ko olinga basi ndono obetaka no bato magoda te naoloba na yo obetaka magoda te olinga mama moko na poto komomona ko yo milingi mama na poto fo ayeba ke obetaka magoda te babetaka nde na feshula muto yo emika muto bosana émission mopali apede wana
confirmer que ça PD. Oui. Ah. Il y a beau tika so za PD. L'accès identité na. To mona ba PD to ba ebi to fingi na angadi pine. Na ebi ba PD ba za ba PD. Na fingi bangote. Fingi bangote. Na zo finga ba oyo ba za ba PD ba bomama. Eza bangote. Eza bongoko oui. Oyo bomba mate ayara o. Oh bomama na été to ebi ka za PD. Na réseaux sociaux ba. Sangani. Pour la gisi identité na. Mais yo oza PD. Yaya. Oh 2025. Yo kebisi bango. Bokeba. Lucas sala musana yo ne monde bo ba kena bato Bellevue be bo moni Bellevue be site Bellevue a star et puis ça star tala ninga aningi sibini. Mais pourquoi il faut nyonso pour kotisa Bellevue na miniature na émission banga moko kutu ba émission ba mama bango ba tchake mutumu ba tchake mukie mais miniature ya Bellevue tala munene il qui maman bango dia ah oui. Pour nini balia ce qui fait moi yaya bolia kana combat de yoka bino bolia kana combat Davina bolia kana combat ya des mères bolia kana combat des mères bolia kana combat ya Bellevue bolia kana combat 7e bagarre donc balia na combat maman bangote balia combat maman bangote oh to balia on ça c'est na famille bo to balia na 4 combo oh bolia ka babi ke fait moi so fingi ba oya to ya ya na pesi bino devoir pesa bango devoir bon o yebi ana ba problème na santé na ye ke no hôpital o yebi ka na ba problème na njoto na ye akende o yebi ke njoto na poli déjà c'est katana akende ke luka bato bateka ba bakisa bokoko ba soigner njoto o yebi ka tanga mai na se aluka bakisi ya be batikotika mena o moi mobali yebi ke masoko ne fungama akene loko boza bezo to ya to lo babusoba o mobili bola kisake bino ne bolo babusoba nene biso ne to bakamako ya solo c'est en tout cas le 8 mars en tout cas ba fan na ngai et c'est ngana loba oui c'est ngana et tout timba moko oui nazana yi quelque ça ko finir na dimanche tout na otika eti tozaka na ye pasi bisengo tozaka na Bellevue bino mo bozo fa na fila kuna oui bozo tonga sila bino mo bozo fa na mama na bino bozo tonga mama na bino donc bazamo ba friti sila kanisi loko avandi na bato ovanda bato te ofanda bando ata lelo lobi te émission bo katanga bo partager bo tsango tina ba TikTok mutu faza partie na ye donc ils ont un jour ba hotelemina pesi ba hotelemina yeko bango nyonso tu wana bo hotelemina bo vandi ba ya mikolo bo vanda réseaux sociaux bozo lo ba Bellevue oh mais bo tourna pas Bellevue bo vanda Bellevue ba benga pe la patronne bo benga pe la patronne mais il y a beaucoup de combats pour ni à tout moment qui sont il y a Bellevue dans cette yo yaya oya mukolo bon combien de personnes à théâtre dipinetika boy pardon aboma combien de théâtre on comment tout on ça mutu ko banoko yaya il y a 7e aujourd'hui il y a 7 aussi matin à Bellevue aussi vous avez tout ça on va dans théâtre aussi matin OK yo yaya mukolo oyo na restaurant ba ben on nini na sayo bango ya sayo bara sayo oui na ebiango ezaki ya yote ya mukolo bango wana ezaki ya yote kolo bara bengana kiyo ezaki bara na yote ya nani kasi osali bara batu batala na me bara na yote kolo bara bo bebani abengani yo ya zo problème ya po abongisa no po bongisa po na yo ya ba télévision TV constaté zo po ba misoso ba posa njoto komi lokola mbisu ya ba komi ba posa ya makolo e komi lokola mbisa okauka kipine nzambe na ngai ba bokola kata mafuta mbila na giseline pe fungola njoto eleba wana solution ngala etu te kota njoto na nanga yo vous avez bien boué zwanga bozwanga nana cancer te na kingo zongi ate jamais nana cancer na tolo te jamais na kokona nga yango nazomona ngo impeccable makolo na longola pantalon na la kisabino kana na nduta te te na longola
nazolongola nalakisa bino nyonso wana otema na nzoto na te naolongola nalakisa bino ke nazanga nduta na nzoto kitoko na binaka bale natika mutu tu ayebi mpenda dipine nde ezala zela te nalakisa bino ke tala bino baboma te bino baza baboma te webinga ngana liboma mena raisonnable bino baboma te ngana nalakisa bino ka spectacle ya mukie kaka bandeko na biso tomoni ke dipine vraiment asiliki makasi par rapport ya botouché yaya na ye 7e baga alors que yaya na ye azalaki même pas na lieu oyo MK pour l'état autour na bango yo leki bofingi 7e baga est-ce 7e baga azalaki wana te biso tozalaki est-ce 7e baga olobaki eloko te yaya moninga na obima mutema mabe na komba seti mama na bokeba onoloba na yo emika na bina yo na oluka adresse no mama nanga na betelo na po na beta ye na biso ko so oza mwasi emika ya matanga te dipine wana matanga ya te no ça spectacle moi so ka ba kundika ye parce que na obanda de bitu donc na place bavandaka bamela mwa nini donc yo siko oluka ye na oluke nga rata te onga pendo lobi bo salela nga sala moninga mututu abike dipina luka makamte dipina asa bango nyonso nde bazala bayebi soki lelo nga nakomi kofinga bango po basakani na seti trop bosakani na seti trop bosakani na seti trop et puis 7e bakoya korépondre bino te ngam na olofinga bino chaque jour tena kana te na otalisa bango bango nde bazana baopesanga kana soka nde kana naosentir loko namoni bango boye nabeta bango mbala moko bombakanda na olobi déjà soki matanga bakuli mbala moko mpo ozala na honneur nalobi boye ngai etute ekota dipine oyo nyonso oyebi kafinga Belleville en tout cas s'il vous plaît na matanga mutu moko te azwa ye image oyo nyonso ayebi ke afinga Belleville à part bajournaliste ya bato baza bango baindépendant bayebi na bango makambo te baza na problème te oyo ayebi chaîne na ye afingaka Belleville yaya batela caméra na yo yaya batela dignité na yo mpo nakobala ngamona okobetama mpe bato bakokotela na micho bazala te bango so bakokima alors fo nazongisa makambo na nga mabe ya makasi wana mpo na sataki ke tozokola tochange totika mais na ocomprendre ke boya bata buzoba yo ofinga setaya kitoko setaya na taille zwanga bolekine na taille setaya balekine babala bato tu setaza buta atikala na bali te ezaka bientôt mpenga mpe na oke so bino nyonso bozana bofinga seti boso omona balekine setaya balekine basima mbongo bazala na mbongo baza trie baza sabi bongo bino otala yaya moko boye abimaka na mobali aleki na ye otali yaya moko boye abota bana moko na mwana na ye yaya révélation yango omoni mababe ya famille na bino kindumba ya famille na bino bosoto ya famille na bino liwa ya bino ezolanda bino ya famille na bino booluka bokufa na maboko ya 7e be ya be pour l'état autour na yo seti azalaki oyo seti azalaki te ya avant koloba likambo fo korefléchir yo emika oyo eloko eluti koya nzete koye na mabele bi eloko okolobaka yo seti ebaga ayebi ekutu seti ayebi yo te seti akotika ayebi mutu ata moke te awa mpe seti ebaga sima mutu abetaki ozalaki nga mutu alobaki na oyo azalaki nga ezalaki ngai po ozwaki Belleville image po finga tata Belleville tous les fans na matanga oyo etanga koya okobete lisusu balobi kutu bamoni na matanga te aya matanga soki ayi matanga kuli baokangise na ata asalaki baokangise nga mona liboso na okangise mama wei oluka bese biso toza na promotion na biso ya spectacle na biso eza le 29
Il y a 3e à Max na 17 na showbiz. Bango ba yé ko créer loko moko boye. Ba donc ceux disant que batinda qui est-ce que comment on dit déshonoré voilà. Ba ça là on a sens dire que lokola Aïda akenda ba asaki dédicace à Boki Belleville munda mutu na bango yango bango pe batindi yaka zo Belleville image na makolo matisa ya biki po saki na ngeza ki na mbongo soki saki na ngana ezaki na mbongo po mutu to amona ezaki na mbongo po ba ki na mbongo ebele ndinga pena na monaki po na mwasi na famille commerçante na sala kindumba te na liaka na ko senga te ozala ngo mutu apesinga gwa osini mais bino bozolesa bana na bino bambongo ya mafinga okozwa tape ozwi na mbongo no bandi kosala commerce c'est ça ozwi mbongo no osali commerce pour vivre anga nasala commerce asani na bomi mutu soki nga tous les fans nanga ntango na ye kofinga mpo elekisi. Voilà, c'était le propos des famille Bota mobimba monde entier. Na jeli bango poma koma tout ekota po ba déborder na ye. So boye na oya. Voilà, Soki Boye, Dipiné et Tuta Ekota Akoya. Là, c'était les propos de Dipiné et Tuta Ekota. Les qui ont gagné 7e baga. Alobi a expliqué Bisso, a explicité Bisso. Qu'est-ce qui s'est passé réellement na matanga yandeko na biso ou bien ya papa na biso, ya confrère na biso, ya mutu nyonso oyo selon qualité na ye azalaki Richard Mukoko ba yaki ko créer base ba yaki juste pour affirmer belle vie to ayaki po asala Aïda Boka Kikuna yepaye kotoyo a créé base kotoyo. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de notre tranche d'aujourd'hui Dipiné. Avant de les annoncer quelques mots ou bien pas dédicace. En tout cas, Mingi, je t'aime beaucoup. Tous les fans de Dipiné et tout est quota. Napoto, Kisasa, Dipiné sali clic qui ba ningisa na komba Dipiné naza mona nzambe parce que Dieu nzambe moko yebi ke bana na ba bandoki aza mona te aza mkolona mama wana akta sali comment kolongo na ndako na yo mutazolela oyena téléphone ko bata mpozo ya image oyebisa ngai bon soki azaki na loko moko mabe ango chapé Belleville à Koufi. Normalement, oui. Dans le niveau, tous les fans de Belleville. Oye le quoi à Moyibi. Ya. Maintenant, tu peux ici Moutouté. Richard a sa famille Botate. Aza ya Moutou. Nyonso. Oui. Mais tu y a un matin à tous les landais qu'on a vu sur la Kimia. Mais bien, vous avez un niveau ni pour prouver Belleville. Na roya pour prouver Belleville. Toya. Au moins la Dipiné. Oya pour prouver 7e. Au moins on a au hier vous pouvez battre famille bota Dipiné ba dédicace na monter vraiment lingabilo mingi. Voilà, c'était le propos de Dipiné alobi alingaka famille libota mobima mingi soki omeki na madame Belleville okutana Dipiné omeki na famille libota okokutana Dipiné omeki na 7e baga okokutana na Dipiné. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Vraiment émission elle est là na Pesimbote beaucoup plus na ba maman na biso oyo bazo fêter journée internationale de la femme. Comme vous constatez, je suis en panne vraiment. Voilà, merci beaucoup à Jotasmal qui était derrière cette caméra pour na Amanola biso image. Vraiment merci beaucoup na Linda Kenzo, merci beaucoup na Eldine Mike Bilelo pe na oboka kaka ba maman na oboka bana basi. Merci beaucoup na Sandra Riziki. Merci beaucoup na Christivi Nyota Amunda la Christivi Menaya. Mais pourquoi pas aussi dire un grand merci à celui qu'on appelle Arlette Sakati. Vraiment, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Émission jamais qu'aussi là sans qu'il ait dédicacé Moutoumoko au hasard très cher pour Nangaï. Elle s'appelle Claudine Bawete, ma maman chérie. Je t'aime beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Que la paix du Seigneur dans votre maison. Au revoir. Bye bye.
kolinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h sur 24h s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.